viana elongi ezalaka lokola mwana moke viana oh viana elongi ezalaka lokola mwana moke mais yo leki okubuki yesolo bandeko toleka na mwa mondule moke na nsima to bakopesa bandeko to partager na bango likambo oyo etali likambo ya mafuta popola biso mayamba mwalo yembo kuna na nsima to bakopesa bandeko maloba baye bakopasola mpoke likambo ya mafuta makambo oyo ezaka grave Charlie Kashila mwana ya mfomuki mbango di kota na kata mitema basheri basepela Alain Soudizima moto Hervé Charlie Kashila moto na hydroquinone tika hydroquinone di Dipoulo mon chef Merdel Richemont odon pambu lelo akotika hydroquinone soki apakolaka yango so ekosuanga vraiment ke surtout Nathalie Mwalumba boye namoni ye vraiment ke mwindo ya ngolo Mwalumba félicitations Véron Mwalumba yo tiake pakolamite mais Charlie Kashila epakolami na hydroquinone okomona bagene boye baposo bebi bakomi lokola bavie likambo ya poso mama mize yoka batela poso na yo mwindo ya bien likambo ya poso di yengaye Véron Mwalumba di ya solo ogarda te na yo di lisusu okomona boye ateli kaka na elongi motu rouge maboko mwindo yengaye makambo oyo Charlie Kashila yo oselaka mpona nini kwa motu kaka ya pamba di maboko mwindo hydroquinone eza koboma bango kwa odon pambu le grand dépositeur célèbre yoka makambo ya sukuluku mbumbu subulu kwa makambo oyo makambo oyo ekosuka watekwa mozali kalala batela poso na ye lokola kulutu zambwana di omona moto mosusu toujours maboko mwindo misu minene moto rouge maboko mwindo misu minene napeta yo jeno na mbuka olini moko nazalaka kuna te bandoki ya mike naza kofinafina bango kwa bagene bacoup de tête bakozwa kaka kwa le commandant Ibu de Switzerland Charlie Kashila mwana ya mfomoki mbango yoka makambo oyo kwa papi bisikita sur la 3 radio télévision lisoloko merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso na kati na radio lisolo yo opakolaka mafuta nini eske okenda epai ya dermatologue mama yo pakolaka ba faux de teint nini okomona elongi ya mwasi mosusu ozokoka kodefinir yango te poupe koko jeune mobange ozokoka kodefinir yango te alors bandeko mafuta na ba poudre oyo bato baza kopakola catastrophe tokende nane mpe mama na biso mise toyoka ye eloko nini oyo memeli biso oyo koki kosunga pe biso mibali neti ngai boye balobaka na ngai pe odwa lobaka na ngai ona chaka ten odwa lobaka na ngai DSV yo chaka ten mais ofiakolaka bato nayebisaka odon boye nalobi bafoto na ngai nyonso tu bomonaka wana na chaka éclairage éclairage kwe mais soko omoni nga mwindu nsima kwe bon toyoka kaka bandeko mama mize pasola mpoke boto mama na biso mize toyebi te soko ozali kozela biso
Tomoni mama Misé on dirait moi micro na ye ezali akokanga makuna soki azali koyoka ou bien azali koyoka te na banzi bandeko tolekana moi moke epai ya papa na biso Odon Pambo tozali koloba likambo oyo kozala na respect ya poso Eboto DSV na pesi mbote na pesi mère Solange bambota trop bolo pena ngana pesa papa te pomi na komi na système ba mama système ya Yesu kara na ba mama ya kota ba Samarie ba ni ba Jérusalem bani même ozuya mbote mama Misé mbota trop batutu balanda radio Lisolo papa Charlie Kachila na mère bambota trop DSV na olobelo komoko pour moto sola kango mais je pense que et ça là ba retour est belé mais le na loba boye na opesa yo banzela oyo ngana lobelelaki tu vois tant ozalaka na bakini batu bana ba possibilité te zwaka ba film batu tu ba kala mwana tanga ba komona na radio ozalate au moins que ba tempenda ya bango penda ta mutaza asana temo ko clair mais soki possibilité za te au moins que te wana bomba maka na ba moya Afrique na bebele même mutaza un peu temo ko clair makasi soka kekin tanga zonga komona ten ekitaka mais hydroquinone ezali eloko mususu na ba lait mususu ezaka ba éclaircissant ça veut dire que yana ba lait oyo okoki ko soigner par rapport ya nino po muto za pembe desive na muta mundu apakola mafuta ya ndenge moko te ezali na choko to benga choko ça veut dire komona na muta che choko o mwa ba maboko na epenza donc mwindu ou ba place muso tikali ba mwindu là isa ba choko moko penza donc mona azongala ndenge lobi tsaka ba projecteur ezali bien parce que za photo ngai pe na ba photo mingi yanga ezali ebisanga clair makasi mais yo monanga na za pende ya makasi te alors na koza na tanto mutu mona za chocolat mais na simbi mafuta moko oyo ko lesa poso nanga po ekoma clair là c'est autre chose tout comparer hydroquinone ya chocoté oyo muta ziki penza po koma pembe tanto yaki mwindu lokwa sénégalais comme pena pembe là c'est autre chose yo pe ozana no pakola mafuta ba mindele te o eza soki ya nini o pakola mafuta mususu po esala pona yo bien par rapport ya ten oyo ozana ngo ezali interdité mais mabe o toza ko lobela ezali neti o lobi mwana botami mwana za mwindu ba kezule kisi moko boye yaki po zo traiter po mais ba tie yango po ya mwana échanger là ekomi mabe mingi moni po mingi yo tuniawa ngana obiso ngape na omeka utuna nanu ba goyave banani ba ibisanga soko chaka choko na kala apo ba ila ona poto chasu choko te po tuninga soki to chaka choko upa ngana ba ke ngana itizaka mafuta ngana itizaka o ekoka na ngana itizaka skin light wana ozomona light balobi e yana ti clair yana anglais skin light alors na kati skin light na chaka produit te na kati o mona na cha demorgel na cha ni na chaka yango te yango esimbaka tena ngeza nango bien pe na sukola ba meka kote so na meka yango ezikisanga na sukola ba savon kako ezaka ba savon médical eza na loko te na kati c'est ça au moins mais comme esimbanga biloko mususu na pona nga so na meki epesanga neti na vitamine E biloko na vitamine epesanga ba bouton minene le skin light esimba on a vanda nango na sansa mabete mais soki na ndiko tia ba demorgel ou bien ba sepso soki ba nini ezalaka na tiango tanto 5 na 4 et comme le mususu ou bien kopakola ba demorgel la pamba na nzoto tanke mobali et comme le mususu omoni wana elonga na kokolo bake ezali permis na batu ya ko soigner pona yo quand même pour ba soigner rango bomona mobutu bondo mona tena endenga zaki na ngwana so botu ba film akala ese mobutu ina tenwana aso bolo sko président de la République chaka choko non a soigner tena et par rapport ya possibilité o ya simbi na maboko mais ya komona na pena ndé ba msusu ya pena OK na plage omoni pena donc musele kete mo ka telemi wana alateli pantalon aboya kosukola po mukongwe na sime ko za na mundu ma coloniser mundu là comme mabe mais mutu za na tena est normal bo senti pena que soki alati kilote je pense que bon anyway na le kaka so alati kilote bo senti tena ya maboko tena elongi na tena makolo ya ndenge moko là ils a pas mal a soigner tena ye mais ko tchatsko choko pena ko zika desfe wana nde komi mabe donc c'est un peu ça première intervention oyo ngai na pesa yango mais ngape na tuni yo question yo zo yeba dia ba F ba chaka ngo 3 na 4 balusi yo yebeli solution wana wapi
c'est que yo pozo bomba na kino chaka choko sko choko zo lingo lisute yango zongela temo ko boyo bien ndengeni e boto na zonsi maloba. Merci papa na biso Odom Pambo na maloba oyo sili koloba oyebi esika oyo ba congolais bato batela bazalaka masolo mususu babetaka te babetaka mingi ya ba produit oyo bango bachaka na banzi biso bato tozalaka mwindu soko zana ba camarade oyo bachaka mwa ba mafuta wana bazalaka na mwa lolendo moko boye soki elonge teli ba jour wana mwa bien apakoli mwa nini na ye yombo na ye na suki bazalaka na mwa fier. Oh mon cher nga ba jour vraiment na beta mwa ba mélange oyebi toyebaka odon ndenge pe tozalaka na yo toyeba makambo ebele ndenge olobika ba mafuta wana oyo chaka wana koyeba mobimba yango wana ti na banzi olingi na yeba ndenge ni na yebite mama na biso mise soko zali kolanda biso alo na banzi mama na biso mise a nazolanda papa. Oui. Merci mama na biso likambu ezali awa na banzi olandi tozala makambu vraiment ya choko te mais tozali koloba likambu ya mafuta choko d'ailleurs so tolobi makambu ya choko bato batrouva yango eza beauté hein kotela eza beauté pona ba congolais eza beauté mais nga na trouva yango eza kindoki. Bon nga nazokoloba likambu oyo tolobi ke mafuta ya kitoko bon bato misu balobi yango wana kaka. Bon toloba nini mama na biso sunga biso soki pe iyo pakola mafuta kaka bayebisaki yo ubi okende pe ya docteur eboto. Eboto papa Deswe, eboto papa Odon, mama Nicolina yo wana mama, ma mère Sol, eboto na yo ebele, bana nyo sarado lisolo eboto na bino. Papa Deswe likambo ya mafuta na choko eza penza kaka eloko moko. Po choko pe bapakola kaka bapakola mafuta. Ah papa, omoni koluka bote ya puso e banana ngo kala, mais na ndenga bokoko ba biloko lokola bangola ezalaki ebongisa mwa poso esala mwa genre biso soto yebeloko wana bana pe ko bongisa pe kitoko mais tomoni que ba l'air ba savon antiseptique e bandi ko bima en fait ba savon antiseptique eki ba biloko moko ezalaki na oka pona ko bongisa nzoto ko sisa ba makwanza ba loto na poso ba makambo ebele ezalaki okopakola nanu yango elongoli nanu après poso kozika nde ozusko mafuta ozopakola po ba poso wana bana ko zika elongwa mais siko après ba comme ko luka mais tango na longole ba poso wana poso eleki etikala ki pembe na bando pakola mafuta na tiki ko pakola savon wana poso yindi lisusu asepela ki ninga koma ki pembe etikali siko posa kaka azala kaka pembe ndingi wana alingi suko yinda te et comme il y a ba complexe tout ça mais mafuta comme tel ezali pona et préserver vie ya poso donc poso na biso na vie nango eza ka ba organe nyoso na nzoto il faut qu'on entretenir yango chaque jour ndenge to liaka to lia semu to lia mabandunda to lia boye ezali toza ko entretenir nzoto na biso na kati siko poso asa ko zwa pe na kati mais azala besoin pe na libanda azala entretenu po libanda aza ko za ba mipepe ba poussière eza ko bebisa lisa ko attaquer ye mais ce que mafuta yali po to adoucir po na biso de temps en temps mafuta pe aider po olongola ba dépôt ba poussière ndenge to lekala balabala omoni mutu soka ozala balabala omoni loko moki fana na balabala ndenge zo poussière wana ndenge to lekala balabala pe po so na biso pe ta exposer la poussière zo rapidement pourcentage mo poussière amuke alors de temps en temps faut to longola kango so ke pas médecin ko expliquer bien il faut ko longola kango tout simplement et zo rebattre la ne po so na biso na ba makambu ebele mais siko après ba problème ya po ba maladie to ba maladie ya po et puis ça va médecin ba mayele ba ndenge ni na ko bundela poso po ezala ba problème a bongo te ba comme ko mona ke no poso mususu ko ba ni moni to tche savon et longoli ba bouton et longoli ba loto mais après poso comme éclairci ba tuko wazu mayele en tout cas na ko continuer nango mais ozo ko continuer nango omoni couche moko elongoli ba loto elongoli ba bouton couche moko elongwe yo comme pour mafuta mais oza ko continuer si oza ko continuer ndenge wana combien de couches okolongola pour ce kotika la ndenge nini et koma moindre attaque moins infection et salami ba bouton musu elongwa lisusu te